Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Na communauté na biso makambo ezanga te. Chaque jour sobola muki tozanga makambo te. Lelo ekweli frère José Nzita. Toyebite lobi ekwela isusu nani. Ba jour elekaki awa frère Patrice akwelaki makambo. Bato ya kambaka. Ezara soki pa association, soki pe ezara soki pa association ba pasteur, soki pe komita ba pasteur. Babalukelaki babandi kofinga bafingi o adepozaka te asalaka boye te patati patata afinga miloko a problème. Tant ka frère partisaki ko soutenir sous pasteur Moïse Mbiye afinga miloko a problème. Tant ba cérémonie ya pasteur Moïse Mbiye leki makambo leki afinga miloko a problème yepi mutaba science eleki lelo ekoleli frère José Nzita. Likambango eza nini? Likambo yo ebandi ça fait déjà 1 mois. Mais le quoi les oies qui vraiment plaire tenir du côté parce que ekomi likambo pende à la vie et la mort. Ekomi likambo pende ya kokanana. Ekomi likambo pende ya koluka ke to ko bomana. Ekomi likambo ya ba menace de mort. Netili seki mboka na biso toyebi yango. Na ko loba te ki frère José Nzita aza pauvre. Mais frère José Nzita azalaka soka sali sorti. Aye une émission moko sali sorti, ezala suivi ka na problème. La fois passée frère José Nzita ba série oyo moi sinazaki na zemi pour moi ça ya frère José Nzita abota mapasati. Ba série wana frère Mike Kalamba azalaka proche na Félix Tshisekedi. Moi ça frère José Nzita azalaki na zemi ya mapasa ya mwasi na ya mobali. Frère José Nzita soki za Saint-Esprit soki peka ki jale loko flatter zwa mapasa na ye pesa bango soki Denisi na soki Félix soki Antoine soki ni ben ce qui est sûr mapasa ya frère José Nzita bazala na komba Félix na mwasi na ye. Na ebite sur base de quoi aki opesa bana na ndoi na he. Na ebite soki Félix asalaka ye bolamu na contre na récompense wana ki opesa bana ne kombo na ye en tout cas na comprendre un peu phénomène wana te. Ye moko frère José Nzita lobaka ngo émission mo onga moko pe na landaka mutabetela nga lisolo tavana koma likambe komeli frère José Nzita sko non ngana beta no mwa lisolo wana. Akendaka soki mamo akendaka tellement bana na ye baza bandoi ya Félix Tshisekedi na mwasi na ye akendaka po akende ko présenter bandoi présidentiel akendaka tanga komi wana il paraît frère Mike Kalamba ya mutazalaka na frère Mike Kalamba empêcha ya boya ye akota aboya ye penda kota na présidence penda ko frère José Nzita yaka asalelaka ngo émission mais frère Mike Kalamba ya fanda kimia frère José Nzita asalaka émission mon côté asalaka be émission ebele alobela frère Mike Kalamba yozo ko empêcher ngana mona président ya biso nyonso ba frère ndenge nini elekana to salaka pe ba analyse pe elekaka. Frère José Nzita depuis un certain temps akangama na bakunda sister ba otikut ko sala remix na bakunda sister na matanga bakunda sister ba kize ye pe ki olia mbongo matanga kazo azosa donc isa lokola comment on dit babenga ngoni kisenzele azoya matanga na bango te me alati matanga na nzoto po nini po alia mbongo ya pasteur mususu bazalaki nango kaka frère José Nzita wana. Lelo frère José Nzita s'est retrouvé lisusu kaka une fois de plus na scandale na mawasko oyo ize ya bato maboma ize ya mutu na ebite soki boyebi mama Gerda mwasi ya Yesu bao bayebi ete na otiela bino photo
Mama Gerda mwasi ya Yesu. Eza na mama moko mikolo tomona na TikTok abimi azopesaka Yesu, bon Yesu te mais azopesaka photo ya Yesu ba bisou. Abiende mobiksi na ye mwasi ya Yesu, ye boye boye. Alors pour la communauté na biso, surtout na communauté chrétienne, bazo considérer mama Gerda wana mwasi wana lokola aza impur. Ndenge nini mwasi akoloba ki ye nde mwasi ya Yesu? Ndenge nini mwasi akoloba ki ye apesa Yesu bizu? Ezalaka te, akopesa Yesu bizu te, akozala mwasi ya Yesu te, aza mwasi ya Yesu te. Bato nyonso bayebi kaza mutu asoni, aza mutu asoni, c'est-à-dire que boko otambola esusu na ye te, boko ozala proche na ye te po ye aza mutu ya soni. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Frère José Nzita, avant na koma na frère José Nzita, ya na frère wabengaka Pichu Mwanza. Waemba Yesu nde molonge ye tozali balonge ye tokolonga na makila na Yesu na Golgotha. Frère wana bazalaka proche na mama Gerda. Basolaka bien, bazalaka bien parce que ba vidéo bimara même ata likambo ko te bimi na frère José Nzita. Frère wana bazalaka bien na mama Gerda wana mwasi ya Yesu, bazalaka bien, basolaka bien depuis kala. Mama Gerda asepelaka na frère José Nzita. Asepelaka na ye, asepelaka na banzembo na ye. En tout cas frère José Nzita asala banzembo bien. Bien que lelo peut-être na ebité soka asala lisusu banzembo mususu. Mais na kala tanga banda kosa banzembo na ye o asala wana Irenia. Ye na Marie Missamba bazalaka pe très proche. Banzemba frère José Nzita pe édifia personnellement nga alingaka je m'en fous alinga ngo makasi asana bonzambe na ye kati na ye. Alors eloko nileki tango frère Pichu Mwanza bakutani na mama Gerda zui azalaki na besoin akutana na frère José Nzita. Aebisi frère Pichu Mwanza kinga na sepelaka mingi na frère José Nzita. Est-ce que Moïse a tout en contact na frère José Nzita? Na moi reconnaissance wana abimisi $100 apesi frère Pichu a kendo pesa frère José Nzita. Ah, tant peu frère José Nzita azipe moi sant na linga kutana nga mama Gerda et tout. Na hôtel abino version ya frère José Nzita boyo kango, après na otia sous version ya mama Gerda boyo après to conclure kango na suka menaza ko expliquer moi explication ne bon na otia la bino boyo ka pona za nango aba voice wana na za nango à $800 apesi Pichu Mwanza akendo pesa José Nzita pe azui. Après pe quelque temps bakutani pe mama Gerda na frère José Nzita basolo lipe baseki ka ndenge ezalaka kaka bayambani basali mwa petite vidéo baposta ngo pe na TikTok. Tango baposta ngo na TikTok mokili emoni batu bamoni frère José Nzita yoko osangana mwana mwasana te aza impur ye mutu apesaka Yesu bizu ndenge ni bino basala nzambe bokozala eloba frère José Nzita akoki na ete bafinga ye likolo afi wana aye kosala émission aye koloba ye ayebaki te ke mama Gerda apesaka Yesu bizu. Boze anatiela bino parti yango natia parti yango comme ça pour évoluer bien bolanda parti yango so bolandi na oloba esu mukie après na otiela bino mama Gerda bolanda ya na biso video oyo oyo la vidéo ali pambole comme vidéo ya bilakeli mabe batu balakeli nga batu bakomolo balanga José tondimaki te yo kokende osala vidéo na mama Gerda asali nini te po mama Gerda bamoni azopesa Yesu bizu bakangi photo azoli yango mbanga ya ni wana Yesu na ye ekomi lokola guerre na bato eleli ya mbanga wana nde bato bamoni yango eza pena ndenge kozala ndenge te bato bakole na makambo siko nga mama Gerda na yebi yete. Je vous dis la vérité, dans la télévision, je ne la connais pas. Na yebake ka mukolo tokutana ki mukolo tsala vidéo ande mukolo tokutana. Na bakutana na ngomba. Te ngomba te mama Gerda. Bayaki na Pichu Mwanza. Ah oui. Si kutango na moni Pichu Mwanza nda présenter ngai
alobi voici la servante sene mama Gerda auti Israël bona na yambi na gentillesse na ngayo bika na zaranga bamoko mama non nous t'aimons beaucoup mama na yambi Yesu na mitema Yesu nzambe kumisa Yesu asali bakri na ye wana ngape na zongisi sans le savoir que baya komone lobi azofi ba monombanga ya photo ya Yesu sikoyo bato loko bamone mabe po azofi ba Yesu mbanga balobi mbanga azofi beza ya acteur ya film eza Yesu te ndenge bamoni nga na ye balobi ngape na zaka muta bambanga ngape seki na zaka mutu ndenge moko na ye na oloba ndenge ni frère Jugé Nzita asaki video wana po se laver po ayebisa bato ke ye aza mutu bambanga te bakutanaki ne par hasardement kande boyoki frère Jugé Nzita alobi ke bakutanaki ne par hasardement eza oyo bato bazokanisa te en fait frère Jugé Nzita abangeli réputation na ye baya kokole ye na mwana mwasi oyo la femme de Jésus mama Gerda aboyi na ye baya kokole ye na identité wana parce que ye asalelaka nzambe solo bon selon bato mama Gerda aza na idolâtrie mais mama Gerda ngo mpe bon abimi na idéologie na ye mama Gerda asali succès makasi abimi na idéologie na naza kuna video ni non tiela bino ngo mpe bolanda ngo mpe omona ndenge apesaka Yesu na ye aliaka soki Yesu ne mbanga babiloko mwa ndenge wana azala mingi bozongisa Yesu na motema oyo soki papa na ngai oyo soki moroi monini bozongisa Yesu na mitema patati patata ewo alors tango frère José Nzita asali message oyo apparemment sœur Gerda asepelaki nango te asepeli nango te pourquoi asepeli nango te po bakomona lokwa aza impur ya alingi bacomprendre ke aza liboma mais liboma na Yesu liboma ya n'importe qui te parce que nzambe nde mutu apesaka bomoi ya préféré azala liboma na Yesu apesa Yesu bizu bozongisa Yesu na mitema kri wana ya bozongisa Yesu na mitema kasi mama Gerda mutu akreye yango soki ezorenie lelo ezorenie mpo mama Gerda mutu akreye yango bozongisa Yesu na mitema njo remission yango mama Gerda asepelaki nango te sikoyo aye korépondre ye na bamenace en fait nazo comprendre te mama Gerda asalaka nini po apparemment azomwana aza mutu moko ya bamoyen mutu moko aosimba mbongo so otali lopango na ye na mutuka otambola nango aza mobola te alors na mboka na biso mama Gerda no ye moko toyebi esika atelemeli te mpo na mutu aleka na TV asala menace ndenge wana akoyeba mpe esika atelemeli mama Gerda azo faire face na pression ya réseaux sociaux moko azomataka na balive bato alingi mutu acontredire ye te misusu baoloba amuta bascience occulte parce que ezalaka te me azoya na komwa nzambe bon bible elobi mpe mbala na mikolo ya suka tokomona bato akobelela ngai yesu baza na bango ya Yesu te ozomona parce que elo nini eza mutu na mutu afandi alobi ke wana eza mobali na ye aza mwasi ya Yesu apesaka foto bizu azo apprendre bato nini na réseaux sociaux tomona makambo tout le jour nda l'équipe asali droit de réponse na ye eza menace ya frère José Nzita ye nde mutu ayaki obimisa likambo ya $100 wana akotisi na frère Patrice na kati mais atie bango mopanzi alobeli ka frère José Nzita parce que il paraît que à part émission bouti koka moi extra mokie o natilaki bino o frère José Nzita asaleli susu émission mosusu yango epesi ye kanda aye korépondre lisusu frère José Nzita alobi bisianse bakokutana akobeta ye sikoyo na wana frère José Nzita akoya lisusu korépondre mama Gerda aza mwasi ya Yesu frère José Nzita asalelaka nzambe basali ya nzambe na réseaux sociaux bazoswanela makambo eza mutu na makolo eza pasi nakotiela bino video ya mama Gerda boyoka mpe version na ye toyoki frère José Nzita ti ya lobi ya yebaki ye te ayebi ye ka na réseau bon comment dit ka jour wana bakutanaki etu mama Gerda pa pesi version na ye eza nde makambo mais na vie nakopesa conseil na suka
il faut oza na personnalité, il faut oza na dignité. Bolanda mama Gerda so tozongi nga na opesa siko moi na conclure likambo ngo na opesa pe moi vie personnelle nanga. Basala nzambe ebele nde baosalaki bato mosusu bakóma na incrédulité ya oboya kokende même église parce que bavi na bango moko ezoreflete nzambe te. Frère Pichu Mwanza ayembela biso banzembo ya bien. Koye na mama Gerda baki kokutana basala likopa bakoteya bato neti nini? Point d'interrogation. Ezaka mbongo nde baolande pa mama Gerda? Point d'interrogation. Mes frères José Nzita pe, likolo a $100. Likolo a $100. Lelo na TikTok, frère José Nzita sambwe, bato bazo finga kitoko te. Bolanda mama Gerda, na sangisi yango na mwa ba video ya mikie oyo apesaka Yesu bisou, bota ndenge aliaka Yesu na embanga. En tout cas, bo sepela na yango te mais toza obligé otala yango po tant to lobela likambo faut to tia pe na mwa ba preuve wana pe po to appuyer quand même mwa maloba na biso tozoloba. Bolanda ibongo tokozonga maintenant profiter mukie na loba bato bana besoin coaching nanga ndenga YouTube naza disponible on pas aligner na travailler na ye na collaboration ya ba publicité contrat ya promotion na publicité naza disponible on pas za na 1000 abonnés na 4000 heures a ko monétiser chaîne te naza disponible et puis mutu pas za na problème pe na chaîne na ya YouTube aje batende ni ako fixa ngo ba problème à monétisation ba problème ba strack ba problème ba community strack ba avertissement naza disponible to komeka ko sunga to selo musala. Alors bolanda video oyo nga na ozonga na bino pona conclure en video oyo na otela bino eza ya mama Gerda ndinga zo lobela frère José Nzita na ekomiti na niveau wana nde ni muto aya penda boye aya ko manquer au respect en face boye. Non, c'est trop humiliant, c'est trop dégradant, ça fait pitié, ça fait mal. Qui a cherché ça? Frère José Nzita, yé moko muta luki yango. Yé moko muta. Pourquoi? En voulant se laver tout seul. Donc, alingi a se laver qui est aza camarade à mama Gerda te. Tala lelo ba salirié. Ils a passé. Nicolas, combien? $100. Bandeko. Cadeau nyo sauté za cadeau kozwa. Lelo mama Gerda su courage ya roya na réseaux sociaux ko manquer frère José Nzita respect. Frère Biki frère José Nzita zwa ki moi $100 na ye. Moi $100 na se zwa ki sa ki da na poche. Lelo azu courage ya penda manquer penda kitoko. Lobi ezala ndeni. Lobo ne ezala ndeni. Est-ce que frère José Nzita akoya ko répondre akoya ko expliquer ndenge ezalaki po mama Gerda ya lobi na ye na impolitesse nyonso bomona ndenge azo pesa Yesu bisou bolanda na ye na tongo lelo na ye ko répondre mosali ya Nzambe José Nzita. Mosali ya Nzambe José Nzita bolandi ebia salenga première émission na kipete bato babenginga bato batindelinga ba vidéo na beti yango kara na yo keso. Mais on a remarqué mosali ya Nzambe José Nzita oyo kanga solote soni oyo oyo kanga te lokwa neti ayebinga nzoka yebinga te tukutani mbala moko ndenge ya lobi wapi mosali ya Nzambe José Nzita vraiment oza sans esprit. Mosali ya Nzambe José Nzita oza sans esprit. Nga na kanisa ko za mobali nzoko za mwasi parce que nga mwasi on a telemia na kokosala la bêtise oyo salite yango na moina liwa ya Marie Misamo lela kine chokufa nzoko za mwana mwasi oza mobali te mosali ya Nzambe José Nzita tokute na yo première fois ndengo yebisaki bato mais fallait pas yebisa bato moni ko seko nga na sekai na ba vidéo parce que mama pesa nga $100 on alia ina ndako na nga 5 jours nde seki senga obeteli bato te pona ni au katite oye deuxième émission ya koloba ke Nzamba zaka na motema za na ba photo te oui Nzamba za na motema za na ba photo te mais nga na présenter Nzambo na kutana yeye yelanga caméra ko Nzambo na kutana yeye
on a présenté mosali ya nzambe José Nzita falo lo bakutu ke nakutana na mama na moni mama za mutu yekobo mama za moyibi mama za na makambu moko ya mabe e mozolo bake nakutana na mama nzoka mama alia kanzambe mbanga nzambe na ngana alia mbanga te poni bolo bake Yesu aza mobali na binuti bo présenta kaina miso batu te pona ni mosali nzambe José Nzita keba na ebiso keba omoni mission salaki eza mbala liboso pasuka soki te ngana oluka ona lembe pano na beta o makasi na ebiso keba na obeta yo omoni nga tanto kutana ko omoni nga na zandeni na obeta ona ebiso simbango kata be mission no sali wana basali o ba ebiso ke to ebi mama na ngomba bande ko luka Yesu makasi ifale otuna bango oui bo ebi mama makambo ezalaki yo na ba frère Patrice José Nzita na moni siko ke yo mutu za mabe ba frère Patrice baza batu mabe te parce que ngesi na kutana frère Patrice bo yondo za mutu mabe makasi oza mutu moko biloba loba maîtrise des ayote mobali azaka bongo te ya wana moni ne bemba Marie Misamo lela lokola mwana mwasi nzoko za mutu mabe eza mbala liboso pe ya suka na eko kebisa yo soki te turo na mona mutu kanona nzelo yanga pe eleka na landi ona tuti ona na tima tango hotelema na ko beta onga na otoke na justice eza mbala liboso pe ya suka yo mosala nzambe José Nzita ndeka na kebisi bokeba soki te na koya na mutu kana ngate na kolua ta ko luwe na ko luko epana na lemba na obeta na bima esili siko na baiser ko ya lokotanga kombo na Yesu na ko bombete jamais na ko bando bizaka nzambe na ngana kufu na banga nani na banda kina mkukuto bimina mkwase fale monde entier yeba Patrice ya kamba ya utombolela ngao tele mana mutukana na osa musala lungwana Patrice oya lokotanga yini bulilo nanga kisi nanga yeyo ba prophète bazo ganga ka wa na kati internet bazana obabola mutu atombwa miazaki lokotanga yini kisi nanga yozo ganga wa zana mobola na sama bele ba obenga na babola ososola yeyo kisi na ngai yeyo yeyo onda aza nyonso mpo na nga na okobomba ete ye nde aza fox na nga aza bozwi na nga aza kimia motema na nga napesi bino matière bozwa kombo ya Yesu emati parce que Yesu aza nzamba mokolo. Bolandi mama Gerda ye pe ndenge aye opesa pe version na ye ya sepeli te ndenge frère José Nzita azolinga se laver mama Gerda en fait mama Gerda lingi te asepeli te ndenge frère José Nzita alobi ki Yesu azala na motema azala na foto te mpo na mama Gerda alingaki pasteur José Nzita frère José Nzita akoteli azwa ata mwa part na ye mais echoke ye komona ki frère José Nzita a approuvé vraiment te makambo oyo asalaka. Par contre pour mama Gerda oyo apesaki frère José Nzita moins $100 baliaki na ndako pendant 5 jours pakalkila yango 20 epesi ependa courage ya koya penza ya komanke penda frère José Nzita respect makasi eza honoré frère José Nzita te epi akena no atie lisusu bordi mpo na ebandela émission na nga nalobaki frère José Nzita il était vraiment très proche de la sœur Marie Misamo et je pense que maman José Nzita ayebi maman Gerda ayebi frère José Nzita kala malgré que abanda azalaka nano abimaka nano na réseaux sociaux te na baslogan na ye mais ezolakisaki frère José Nzita alelaka mpenza Marie Misamo na ndenga bien likolo ya $100 na niveau ya frère José Nzita bakosambwisa ye te mpo na $100
parce que frère José Nzita o ezamba liboso te basambwisa ya likolo ya bambongo ntango mpa ayaka mpe kose plaindre na makambo ya frère Mike Kalamba ezalaki mpe ka likambo ya mbongo o bapesaki soki frère Mike Kalamba mbongo apesa nga apesaki te donc ayela mingi ka makambo ka ya mbongo ti mwana mwasi moko aye komanke respect mpo na kaka likambo ya mbongo eza mawa naoki ça m'a fait mal naoki mawa nakoloba te ke pauvreté eza lisumu mais nakoloba kaka ke il faut tosalaka effort tozalaka un peu tout cadeau n'est pas un cadeau à prendre eza na moto mosusu mpe akopesa mpe eloko lobi mpe ah non merci tia carburant ah te merci na na carburant na ngai ya okoka parce que beaucoup te na motu mbala moko moto wana apesi eloko après ye loko aza na personnalité na ye oyo aza nango yo ozwi photo na ye leson mosusu ezali que ce n'est pas avec n'importe qui ndoko okangama na ye ya na bato mosusu baréputation na bango ebeba une fois kaka okangami na motu moko on te colle cette donc yo mpo komi na réputation ya mabe lelo frère Ndendita se retrouver na ba justificatif ebele azo se justifier aleki na émission a se justifier po anini afingami po bato ba considérer mama Gerda oyo lokola aza na ye vrai te parce que frère José Nzita lui il veut garder sa personnalité il veut garder moi réputation ne oyo abateli ke naza quand même mosala nzambe mais là on a sepé na mama Gerda tant azo reprocher frère José Nzita azo benga ye mosali ya nzambe José Nzita c'est-à-dire que quelque part madame Gerda azo reconnaître que pasteur frère José Nzita a pe a mosala nzambe est-ce qu'en tant que chrétien tozaka contrer ya koyaka nyonso ko se justifier soki likamoko bo ebimi na kombo non il faut ya au droit de réponse parce que mama Gerda ozomona no yen aoswana no na multitude aswana rayara na ye na TikTok aswani saka na ye bato na TikTok mama Gerda oyo aswani saka bato na TikTok baza osalela émission nga na yebaka baza osalela émission mo na TikTok amati penda na live afingi penda bato bakoka epete et puis à partir à wana ba live pe na TikTok et s'arrêta pour na kombo na ye non seulement ye famille na ye pe ba leka ba finga lokola bato ba comprendre na bango ke na mama Gerda awa tokoya ko sambwa na biso pamba tokobebisa ba réputation bato basala nini batika na bango kolobela sujet wana sikoyo ezosala bato lokwa choc biso kutu toza ta basala nzambe te biso toza kaka bato ya réseaux sociaux tozoyoka ngo choc komona mama Gerda osala makambo ya boye ibongo yo mosala nzambe pourquoi tu t'es accroché à elle frère José Nzita voula trop s'expliquer il veut s'expliquer yango na balobaka gardez silence et l'Éternel combattra pour vous lelo il est encore sali je me pose la question ce qui frère José Nzita sali troisième émission et ezala ndenge nini peut-être eza na makambo biso toyebi te oyo ki apartir a wana mama Gerda oleka mpe akosala mpe émission mpe ezaka mpona frère José Nzita te mpona bato balinga kobatela réputation na bango moko moto abatela réputation eza nzambe moto aprotéger la réputation eza nzambe en voulant trop parler on risque de tout perdre tant apesaki $100 wana moto azalaki te mais lelo toyebi ke frère José Nzita mama Gerda apesaki $100 oyo baliaki na ndako ni 5 jours est-ce que frère José Nzita abetaki mama Gerda matolo te j'ai peur ke ezalaki abetaki matolo après abimisi $100 apesi ye po soki asali troisième émission ezalaki abetenga matolo na niveau ya frère José Nzita akobeta président de la république matolo makobeta mama Gerda matolo te na pona respect na ye
Mais est-ce que eza bongo toyebi te eza mpe bongo te toyebi te me nzambe asunga basali ya nzambe na biso moko osala biso pasi frère Josite aza ikone ya mboka na biso aza ikone ya mboka na biso makambo place oyo ake kose retrouve o na regrette na okima efalaki pa nazo rappeler mutu moko que il faut kozalaka osouffrir avec dignité dignité réputation dignité personnalité basomba yango te personnalité baganya yango babatela yango sino te na makambo boye likolo ya rencontre moko kaka okutana na moto okomi na baexplication ebelebele bajustification ebelebele banilioka ebelebele c'est que eza kohonore te eza koarrange te eza mpe kitoko te nzambe akokele mawa mpo likambo soki esuki ya te nga mpo na nga na kosuete te ke frère José Nzita asala lisusu émission mosusu parce que ebimisa peut-être basekret mosusu toyebi te esenga baémissionnaire ebelebele bajustification ebelebele eozala bien te courage frère José Nzita en tout cas nzambe apeso makasi parce que ata mwasi no na ndako esala bien te peut-être okanisaki ke osala bien ozoloko protéger se protéger pas ta réputation non peut-être oyebi daya te ke de fait kaka koliaki $100 à mwana mwasi wana aza daya likolo na o aose permettre ya koya koloba bongo mpo aza daya likolo no so oliaki daya mbongo na ye kitoko te nzambe apeso makasi susi na nga ezali bobongisa parce que si okomi ya makambo kobunda biso bata réseau sociaux tokoyaka kozwa kaka matière po yango nde mosala na biso. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partager la vidéo. Tu as des problèmes avec ta chaîne YouTube, tu veux ma collaboration comme étant quelqu'un pour travailler, pour faire agrandir ton business, contacte-moi. Tu as ton problème avec, tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne, contacte-moi. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.